Souhaite bonjour Nabila Batoubouzou les Bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo et pas auto zaka bongo ba Congo mani et pas auto panza kato sasa kato lela ka mota papa le moloto ekita ezikisa ni sala nyonso ya baloki ya Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka to sala ka bongo éveil patriotique et pas oyo to chaka bongoli tono na nzete poete to benga ya malamu et pai ko to sala ka musala ya Jean-Baptiste et pai o to zaka bongo basinzili ko mobeta ka mbela ko ba ete tango ezali mabe to tele mapoete to bongo ko wa biso République démocratique du Congo et pai oyo to tele ma ferme fidèle ko la baku ke pour la kozala ka lycée ko ya République démocratique du Congo et pai o to mokundola ka maloba encore ko la biso les laboureurs ko la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui ya mokolo mwa lelo to pesi nanu ba condoléances ndenge bolobaka la kota ya français et pas ya Claude Moke azali moko oya grand frère propre pe mwana ya lemba au sili bongo ko mokungisa mwana na ye matangi ezali bongo bobe na lemba na avenue Rue mais si je me trompe pas ya Claude Moke on est toujours ensemble ya azali bongo na mboka ya Belgique kasi awa na ville province à Kinshasa, précisément la République démocratique du Congo, a koufeli bongo mwana waye penza ya mokolo na commune ya Lemba na balabala a Rue mais donc elle a super Lemba bandi ko balandi sango ya mawana li komela li botali ya yeba o bazali bongo bipai na Kinshasa pe balinga mina yeba o penza ba yebi na mutepe bana ya Lemba mobimba boyeba ete moko abino na kombo ya Claude Moke auti bongo komobungisa mwana waye akufi bongo kaka la commune ya Lemba na balabala Aruime na super Lemba donc sango ya mawana li komela bino banso pe biso na Océan du Congo biso banso to pesiye yako ma condoléances tozana vraiment ensemble la diaconesse Henrika Montana binope na banze boko bondisa bongo moninga ya papa Claude Montana awuti bongo kukufela omona yendenge balobaka yepe Claude Moke famille nyonso ya Levande bino banso bozali bongo libota ya Claude Moke sangwana ekomela bino lipai biso bozali na mikili ya bapaya na République démocratique du Congo na ba province la biso to leki bongo na sango ya mawa po ete kokomela biso nyonso pe ba o nyonso ba bungisi bongo ba être cher ba na basi mibali pe bandeko ba condoléances na bino pe et sika nyonso bozwami pe bandeko na biso ya République démocratique du Congo oyo ba ko kufa mikolo na mikolo neto ni tozo mwa minute moko ya kimia matondo na bino banso bandeko ya Océan du Congo lelo toko analyser na makambo mibale lolenge kani mobulu tope crise et koti na parti ya U2PS le parti ya U2PS et koti penza mbilinga oto koloba na bino ete ezali opesi mbwa boy tokolobela lisusu tokochela bino video na audio peto kolobela lisusu likambo oyo bakokala ba wazalendo na banzi ngai monokolangeza la kanganga yango na yebisa kabino ete bon s'abonner massivement la chaîne Libération boko zalaka bongo décider pamba te awa tolobaka bobele bosolo pe vérité awa soko boy yango e ko rattraper yo ndenge bolobaka lokota ya français pamba te na mikolo mizali koya okokuta bosolo wana tobelaki likambo ya bawazalendo po ete tomonaki na liso ya molai ete balingi ko bombo bawazalendo bakomisi bawazalendo lokola bazali bato mabe ok bawazalendo bazali bongo ba Kongomani ba patriote oyo balobi to boyi kufa to boyi mabe to lata bateni to zongela bon koko to sala bikila po ete to sauver patrimoine na biso tala lelo balingeli bawazalendo boule oyo pe tozali koyebisa na bawazalendo ete bondi mayango te po bino bozali ba Kongomani oyo boza ko revendiquer ba droit bozali ba Kongomani oyo bo sepelite na boumbu bo sepelite na ko bomeke bo sepelite lo lenge gouvernement zali kimia na maemanso mazali ko salama bango bazali ko lia na ba loki pe bango ba telemi po ba boma bino yango tolobi ba wazalendo bazali en danger
ba wazalendo bazali bongo en danger, ba wazalendo balili ko boma bango po bakosa ete bazali ba M23, po bakosa ete bazali ba infiltré oyo ba na République démocratique du Congo. Or ba wazalendo bazali bongo bana mboka. Tala likambo oyo toko analyser équipe pour la tela États-Unis d'Amérique, mana nangala kunya dolanga la États-Unis d'Amérique, yanga mokonzi na Angleterre, le grand professeur Achille Mavena molonga ne mera ima veta ko bobenga kate, mais toza na posa na bilo pour la makambo ya République démocratique du Congo. Dieu n'était l'autre que Tumba, Kane Konto, Bokle, le Condé, Femme Pekato, Kila, Mena, Akene. Ma maman missionnaire n'a plus cette trondée dans Bokanita Babel, il faut que vous topez Bako Lumumba. Yangonde Lelo, Otoko, analyser. Toza Bobé, na minute, Zomi, na mitano, Oyo Biso Toko, Télé, la Chabienne, Maman sociale, na Akene. Pour être tout le Balikambo, la République démocratique du Congo. Et c'est soulevé, Bayi Congo Mani, Bo Téléma. Ma maman, Moto Mojali, Moto Mojali, Moto Mozimamite. Bo Téléma, Bandekolanga, Pambate, Passi, Ezali, Bon, la République démocratique du Congo. Kasi nazali bongo kobanda na likambo teli ba wazalendo. Parce que wali ezali likambo ko monene, ezali likambo oto koki kotika bongo te. Ezali likambo oyo esengeli tout congolais atelemela yango parce que balingi koboma mutu nyonso oyo akose temps. Mama Célestine na papa Michael Florence. Botelema. Botelema ba mama bona la mpongi to ezali kama mboka na bino. Bazali koboma mutu nyonso oyo azali ko dénoncer. Mutu nyonso oyo azali ko coincer gouvernement oyo. Mutu nyonso azali ko dénoncer ba plan machiavélique oyo azali ko sala na ba gouverneur ba ressortissant ya gouvernement oyo batu nyonso oyo bazali na kati ya pouvoir. Bango nde batu baza cause ya malheur oyo ezokomela ba congolais. Alors balingi te mutaloba. Mutu nyonso akotombola mongongo. Mona nyonso akose soulever. Mutu nyonso akoloba ke ngala zo bundela mboka na ngai. Eza ndenge ya bananga te. Parce que bananga bazali ba sase ba aventurier. Bango nde batu bazo boma mboka. Nanga ne mutaboma biso. Kasi bolanda bosolo, pe bolanda na bokebi, pe bo partager mes missions JKM le number 1 au sein de la presse congolaise. Bozonga la première amour na bino. Bozonga lo lenge bobandaki kosala. Nanu bo comité bolembi ndenge nini. Papa Alfred na maman Clarisse la Canada, na mboka ya joli qui est dit. Maman Mireille na leki na Angleterre. Bo to komi na noté. Ba maman na ngai moto mojali. Assalamu alaikum na ba mama ja wape ba musulman na ngai. Bisika bozala South Africa na mboka ya Gilo pingana na nalo pinga gi merveille kitoko pe ba mapasa. Papa la mama tika nzamba pambola bino. Bande ko nga ba congolais na auto comité. Ce n'est que le début. Bon vanda kana mikili ya bapaya. Bon tout la ba révolution et salama na ba mboka bapaya. Ba bunda pendant combien de temps? Ba dépasser ki bisolo boni, ba dépasser ki énergie boni, ba stratégie boni ba ba bimisaki. Po ba ba kolonga. Mais biso na mtolongi te ndeko nanga. Nanu pe kutu to bundi te. Parce que bango batu ya mabe basaka kolukela biso mais sikoyo nde ba vérité ya solo on a yebisaka bino que parti ya IDPS et ko pesa biso bonsomi parti ya IDPS nzambe akosala parce que Dieu ne ment jamais. Lik Makanaki prisonnier de Jésus nzambe akosaka te mona mère de Brino na Autriche na mboka ya Lik Makanaki prisonnier de Jésus bande ko la ngai nzambe akosaka te. On se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. Kabu ya vidéo na ya bawazale ndoto analyser bon bandeko na ngai ba congolais l'air est grave na ye na dossier moko ya général Tchelemwani oyo na lingi bo partager vidéo oyo e matati e pa ba autorité bo like yango bo partager yango parce que général oyo ana ba problème ba général oyo bana ba faux boule bato baza moins sérieux. Général Tchelemwani oyo yem tazalaka na Bunagana. Bakima Bunagana ekweya. Lelo bazuye bache kuna na este kuna. Banda bachaki ye musale zokende bienti. Baye kolongola ye chef ya opération, baye kotika ye na administration. Mais lelo tipo yo général Tchelemwani azoya na babulu moko machiavélique, babulu moko Obi ke tauna yoki makambo lobi na vandi na talinga bia tipo yo a moins sérieux. Obi boulou ni général wa yenango. Azo proposer ba doter ba wazalendo na tenue unique. Donc pona ye alingi
armée apesa ba wazalendo teni na bango. Donc basalela ba wazalendo teni na bango unique. To boule nan. Yo kana mabula tipo yo, bula tipo yo. Ba wazalendo baba patriote. Partout dans le monde, ba patriote tango basi mindo ki babundila mboka na bango bazaka na teni te. Ba taka ba tenya ko lokota ba jean na bango, ba jacket na bango ya ko lokota yango ba kolata. Siko tango yo zolinga all ba pesa bango teni. Siko na continue. Donc siko ba tipo bana boule ba pesa wazalendo teni comme ça bango bakoyiba ba teni wana bakopesa ngo ba Rwandais. Ale ba Rwandais bakosala massacre na ba teni ya wazalendo. Po sikoyo emona na misu a partir ya teni bako identifier que no teni eza ya ba wazalendo basali massacre loko la communauté internationale na ba Rwandais na bato baza contre RDC loko la balinga bazolinga wazalendo te po babike wazalendo ndazo tcha bango mal à l'aise bazoluka siko ba rubrique nini oyo bakoko koisa wazalendo siko ba pesi tipo boule apesa boule ke ba doté ba wazalendo na teni unique. Quelle boule? Quelle boule? Yo mona na mboka nini ba jeune patriote mboka ba telemi po ba bunyu na mboka na bango boke sala bango teni unique. Boule nini? Ba type monso bina point na bango sans teni basali massacre. Et koye banate ko baba wazalendo ya soki banani ekoye banate. Mais tango bo pesi ba wazalendo teni. Donc ça veut dire bino bokozo ba teni wana bo pesi ngo ba Rwandais ba koti na mboka basali massacre bozu ba vidéo ale bo misi communauté internationale ba wazalendo ba ba massacre. Parce que teni na bango basali ba massacre. Pona nini ba condamner ba wazalendo ba pesa ba wazalendo sanction. Tala général Tilimwani. Nous sommes des Congolais maillés les belé na mitou. Tala tika ba fobulu na yo. Tika pena ba fobulu na yo. Ma sekite na mboka o mboka o eza mboka ba tenteti. Mboka o eza mboka ba mayele ba Congolais ba mayele. Comment vous avez ba fobulu boyo général? Comment vous avez ba fobulu? Bulu kuto ko pese zake ba wazalo ndenge bazawana ba introduit ba nkaka na armée. Ba sala brassage na mixage ya ba patriote. Wana za problème ité, za mixage brassage ya ba étranger ti. Po ba wazalo ndenge bazawana ti guerre zo kindoko sila ba o ba kolinga batika na armée batikali ba o ba linga bazonga ba civil bazongi ba civil. L'état congolaise ekoyeba na ko récompenser ba wazalendo. Donc pesa ko to buluke bakota na armée balata teni ya FARDC bakesala bango teni unique. Yo bulu nyoza na ngoyo. Tala mon président Félix ministre ya défense Jean-Pierre Bemba botala tipo malamu. Botala tipo yo bien, botala tipo yo bien, botala tipo bien. Hana maele mabe. Oyo maele mabe. Mon général général itini mwami bunagana bando kima kwa yako lukaso ba problème musuté. Botala tipo yo. Donc vidéo yo bo partager ngona nu makambo tipo eza clarté. Ba pour remettre Angola no bondi ya botard de bono itraer biso ko komela bilo mamonda Angola. Na mokitene Florence ya Matondo Mido. To tele makaka awa. To analyser likambo ndeko alobi. Ndeko pomoli général oyo. Ndeko pomoli mayele mabe. Ba plan machiavélique, ba plan satanico démoniaco pour la population congolaise, pour la patriote o ba telemi. Balobi nous voulons la paix. Trop c'est trop. Mboka la biso ezo kende. Toko linga yango te, toko sepela te, tozali ko zongela ba ancêtre la biso, to sala bi chebe, to telema pour te défendre patrimoine la biso, pour te moni gouvernement ou eza gouvernement sanguinaire, ba ko lia bobele misolo pe ba ko détruire biso. Boyo ki plan. Balobi te lokola tozo ko kabango te, bana o baza makas, bazo repousser. Biso tozo teka mboka me bango bazo freiner biso, eloko ni toko ko sala. Esengeli na biso to sala bango ba teni ya bango moko. Donc déjà ko latisa mutu elamba ndeko nanga nazo fungola bino na molimo pela nzoto batime tango akomaki aveugle nazo yebisa directement ba wazalendo nazo yebisa directement peuple congolais message kende po eza message oyo ekotele misa biso nyoso bakolo Congo biso bana Congo babena Congo bana ya mvuluzi bana ya mama Kimpa biso nyoso
bana ya ba patriage, bana o bazo croire que mboka la bango il faut indépendance, que pays na biso il faut zonga mobimba, superficie o ba yiba, il faut ba zongisa, mabele bateka kate, mabele eza sacré, tokoye ko zanga mboka te, bango ndo na zolobela, ba congolais conscient, ba congolais o bazo bundi le kolo ba bango, baza ko dégager l'énergie, bino ndo na zo benga ko partager pe ko s'abonner massivement, ko bunde tumba ya ba vie pe ya ba commentaire, pe ya ba loki o bazo telemela la chaîne o peut avancer te. Bande kolanga. Batime tango akufaki misu. Eloko ya liboso balatisaki ezaki elamba. Elamba ya soni. Ba identifier les aleli songolo. Elamba ezalaki ezaleli. Hein? Oto benga kala munoko la biso bien zedi. Ah, mais bien c'est dit le bon œuvre oh yeso bande kolata. Donc elamba ya yeso ezalaki ezali ya kitoko. Quand on parle ba felle elamba o ezalaki sans couture, ezalaki na singami balete, ezali bien zedi. Tant bazo ba bien zedi na munoko la biso, elakisi les bons œuvres. Ça veut dire notre maître a bande kolata le bons œuvres. Bilamba yesu ezalaki les bons œuvres bien zedi de biso tolobaka na munoko la biso yangola balingi basalela bango uniforme. Oh mon frère, que Dieu vous bénisse. Balingi basalela bango uniforme bolanda la bokebi partout au Bozali. Ah, association comité des mamans viltaneuses. Oui, quand même la maman Tété Rebecca et maman Madeleine. Ba maman et boza partout dans le monde. Ba papa et Valérie Pételo. Oh yom to benga président. Tika ete boyo kamakambo pe bo partager yango bola la pongite bo bunde tumba ya partage pe ya ba vie pour toi avancer et sengeli message comment message le leza ya makasi plan machiavélique contre les wazalendo, complot contre les wazalendo, gouvernement oyo ba yokani nanzela ya général oyo balobi ba salela ba wazalendo oyo eza bongo teni. Parce que tenir ba wazalendo ba kosala bango po ba identifier bango po ba yeba ke oeza Batime asenga kaka na nzela mais préféré que Batime azaki na nzela malgré lamba balatsaki mazaki na nzela dekolanga toza na nzela parce que maître la biso Jésus il est le chemin la vie et la vérité so ko za na nzela ko so bolam Batime na nzela na ye wala le lamba balatsaki tambo ayokaki bongongo ya sauveur eloko liboso Batime ko esaki ezaki lamba. Et la mort balata ke fallait que quoi ya ezaleli o bangi balata ba wazalendo balingi ba identifier ba wazalendo po balobi boetozo e babango te mais poto identifier bango poto boma bango en bloc ndenge bazo boma biso boy esengeli basala bango teni balata bango ezali songolo elamba oyo koyeba ke ba wazalendo bango po ba kota la biscuit ba bomi bango ba wazalendo bino bozo revendiquer ba droit bona teni te teni na bino c'est Congo teni na bino eza Congo teni na bino eza Congo teni na bino ezali bilambe pasuka ezali kolata zelo ezali kolata ba maele ezali kolata biloko oyo ba mboka na bino po bozo bundela mboka bakoye kolatisa bino elamba oyo te etongami na maboko ya bato elamba ya masumu elamba ya kofaiblir peuple elamba ya lokuta teni wana wazalendo akolata yango te bolatisa yango bana na bilo po boma bango ndenge bozo boma wazalendo que vive les wazalendo que vive les wazalendo que vive les wazalendo ba wazalendo bako défendre patrimoine. Les wazalendo ne sont pas des Rwandais non plus des assassins, ce sont les fils du pays qui défendent leur patrimoine. Balingi bombute boko sala bango uniforme te ba place satanico démoniaco ezo zongela bino zela boyo ka vérité botele ma peuple congolais parce que loko bobande ko luka yangwana vérité o bobande ko zela yangwana nanga a dit la vérité toyokite biso to bande ko la vérité boboy biso papa nganda ba bomie likolo ya vérité nos frères na ba sœurs na biso bazo kanga bango bazo boba bango likolo ya ba vérité mais cette vérité aujourd'hui makambo la lobaka la bino monoko na nganga boyo ka vérité oyo na nzela ya kabuya oyo azali général ya IDPS oyo kabuya azali bongo moto monene CG la kata IDPS boyo kapé bolanda na bokebi poete mutu atuna ngali sumi tunate. Allô? Oui, Jacques, bonsoir. Bonsoir, c'est sûr, merci. Ah, ok. Oui, bonjour, on est là. Bonjour. Vous allez bien?
faire une matinée politique. Moi, je vous ai toujours posé la question chaque fois. Je suis avec vous, je vous ai toujours demandé est-ce que mon général, vous connaissez votre valeur? Je vous ai toujours posé cette question-là. Vous êtes la deuxième personnalité dans ce pays. Camille, oui, mon général. La question de lui dire, il était au bureau. Non, ce que moi je voulais vous dire, mon général, parce que je sais ce qui viendra après. Moi, je sais ce qui viendra. Parce que vous n'allez pas me croire, mais tout ce que je vous ai toujours dit, ça se réalise toujours. C'est que chaque fois, on a dit que je suis pas de casse. Comme on a petit bagage, on va pas là. Je vous montre qu'il a tout. Oui, mon général. Écoute-moi, il faut plus mettre les choses, il faut bien encore mettre les ailes. Mon but de campagne, il faut que je dise ça. Nous devons nous engager dans trois choses. Tout le monde a bien dit, je vais te dire que les gens, un centimètre carré, je vais te dire, concession de moi. Est-ce qu'on peut dire mon frère déjà? C'est comme des montants, mon frère, vous ne me connaissez pas très bien. Vous avez vu les postes que Gabon voulait tuer déjà ici? Gabon voulait tuer déjà pour le poste de premier vice-président. J'étais informateur des matins, vous me donnez combien? Ça veut dire absolument rien. Il faut plus m'amener dans les futilités, là, non, même si tu matérialiste. J'ai fait beaucoup ma dignité. Depuis ces jours-là, quand il y a quelqu'un qui vous parlait, nous avons triché pour le cas de cette histoire-là. Nous avons triché. Quand il y a quelqu'un qui dit des baisses, comment il y a ça pour le temps? Quand il y a pas de gens pour vous montrer des baisses, Dieu vous montre des gens. Devant cette réalité, j'allais faire quoi? Mon général. Mon général. Et vous avez compris. Écoutez-moi, parce qu'on parlait des histoires que vous n'avez pas dans l'église. Moi, là, mon candidat, les candidats de l'idée, je suis allé défendre quand c'est un péché, les gens veulent partout. Même les gens m'ont posé la question de comment, pour le moment, demandé mon nom, il faut déclarer qu'est-ce qui est arrivé. Et puis les gens connaissaient ma position. Mais devant une réalité, ou même de l'idée, quand on va voter pour l'idée, et vous voulez maintenant que je fasse quoi? Ce n'est pas ça le problème. Écoute-moi, c'est ça, il y a que Dieu, écoute-moi, il y a que Dieu compris. Il y a des gens compris là qui vont nous départager dans cette affaire. Les restes là, ce sont des histoires dont on sont du conscient. La vérité est la suivante. Qu'on les veuille ou pas, c'est ça la vérité. Je me suis battu pour que les baisse n'a pas mis du temps. Mais bon, vous êtes dans une cause qui est quand même élément. On va aller déroger des baisses. Puisque vous avez la question que même candidat au même moment, quand c'est non, vous m'avez pas non, il faut que ça soit pas. On va bien nous passer tout. Bon, toi, écoute, ce qui m'a pour venir sur ça, je ne vais pas parler d'importance. Non, moi général, moi j'ai attaqué avec vous. Vous êtes allé faire une matinée pour m'attaquer. Quel est le mal que moi je vous avais fait? Moi, le problème, moi, même si vous ne fallait pas faire mes capicaux là, vous pouvez savoir qu'on va pas faire. Je vais te dire une chose. Elle est dans aujourd'hui. Dans le monde, et voilà, vous êtes dans le monde. Comment vous trouvez le mur? Simplicité, vous allez bien passer. Pendant les 5 ans que j'ai fait comme secrétaire là, combien toutes les forces étaient mobilisées pour me faire échouer. Et personne n'a atteint l'objectif. Aujourd'hui, il devait de sortir avec ses pensées critiques. Et la deuxième force qui vient après l'IDPS attendait les gars de 43. Tout ça, c'est son dossier. Et vous n'arrivez pas à comprendre mon photo pour les gens vidéo. C'est ce qui est bien derrière lui. Je ne dis pas pour faire peur aux gens. Retenez ce que je vous dis là. Je vais nous départager dans beaucoup de choses. J'étais toujours sincère. Moi, je reçois des autos, je fais des déclarations, je me renseigne complètement pour moi. Est-ce que j'ai tenu compte de ça? Moi, je n'irai jamais salir mon image, mon diamant, non. Je suis tel que vous l'avez là. Vous êtes tel que vous l'avez là. Les jours, mon général, mon général. Non, mon général. Je n'ai pas de attaquer. À l'occasion de rien, j'ai des missions. Et c'est très long. Ok. Voilà, je ne sais pas écouter. Mon général, moi j'ai planifié avec vous. Je suis dans le cadre de l'ennemi, vous m'avez trahi. On dit trahi, c'est bon, on va faire beaucoup de choses. Non, je ne suis pas là pour parler de sa famille. Non, mon général, entre moi et vous, le problème c'est que j'ai compté. Non, mon général. Bien matérialiste, permettez-moi que je te dise ça. Moi, tout ce que vous ne faites pas, on va pas pourquoi. Nous avons échoué aux élections. Nous avons échoué. Je ne dis pas que les défenses nous avons échoué. Puisque les défenses nous avons fait front, peut-être pour le nazozongisa place oyo ndeko langa nazali kozongisa yango nazongisi mo mike nsima boyoka Mon général, moi j'ai planifié avec vous. Je suis dans le camp de l'ennemi, vous m'avez trahi. On dit que c'est bon, on va faire beaucoup de choses.
je ne suis pas là pour parler de ça. Non, mon général, entre moi et vous, le problème que j'ai constaté. Non, mon général. Permettez-moi que je te dise ça. Moi, c'est tout ce que vous dites. Nous avons échoué aux élections. Nous avons échoué. Je ne dis pas que les deux nous avons échoué. Puisque les deux nous avons front, peut-être pas de place, peut-être moins de tout. Mais comme on est toujours marché dans l'hypocrisie, je peux même faire des on est même de les féliciter des bons noms, mais quel est le nom déjà? Mon général, est-ce que vous connaissez la personne qui a envoyé Kazembari des péchés? Moi, je fais toujours remarquer. Nazali kozongi sa place wana lisusu. C'est pas ça pour moi. Je peux même faire des on est même de les féliciter des bons noms, mais quel est le nom déjà? Mon général, est-ce que vous connaissez la personne qui a envoyé Kazembari des péchés? Naza kozongi sa lisusu. J'ai des missions. Tu sais, les gens qui sont. Je ne sais pas votre téléphone. Mon général, moi j'ai planifié avec vous. J'ai fait dans le camp de l'ennemi, vous m'avez trahi. On dit qu'il y a une nation pour faire les choses. Non, je ne suis pas là pour parler de ça. Non, mon général, entre moi et vous, le problème que j'ai constaté. Non, mon général. Permettez-moi que je te dise ça. Moi, je tout ce que vous dites, nous avons échoué aux élections. Nous avons échoué. Je l'ai dit, les deux nous avons échoué. Puisque les deux nous avons échoué. Peut-être pas de place, peut-être moins de tout. Mais comme on est toujours marché dans l'hypocrisie, je peux même faire des on est même de les féliciter au nom de quelqu'un qui nous a déjà. Mon général, est-ce que vous connaissez la personne qui a envoyé Kazembari des péchés? Moi, je fais toujours remarquer de me laisser moi vous dire par rapport au Katanga. Qui a envoyé Kazembari des péchés? C'est pas ça pour moi. J'ai pas besoin, mais les faits qui démarrent. Mon général, d'où vient Djamoul? D'où vient Kazembari? Il vient du PPP. Il vient du PPP. Non, les faits. Pourquoi les gens qui viennent du PPP? Pourquoi les gens qui viennent du PPP? Est-ce que vous m'avez demandé? Est-ce que vous avez demandé mon père? Non, moi général, toi tu me connais moi. C'est toi, ta connaissance, l'intelligence, moi j'ai dit maintenant que tu vois. Voilà, quand j'ai demandé, je dois aussi demander à vous. Non, secrétaire général, c'est un petit chrétien, il connaît bien, mais toi, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Je t'ai déjà demandé. Moi général, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir se plaindre contre moi? Moi, j'ai vu avec vous à Kinshasa là-bas. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Je vous ai déjà dérangé. Je vous ai déjà dérangé, moi. Tu vois, tout ce qu'on a parlé, tout ce que vous faites dans le général, maintenant, je comprends que c'est tout autre. Il faut bien parler. Non, Jacques. Jacques, je te fais, je ne suis pas. Non, d'accord. Moi, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème, ça, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Vous pouvez mettre son guide. Non. Jacques. Toutes ces deux personnes-là viennent de l'UDPS et viennent du PPP de Vleco. Ça veut dire que tu vas travailler tout ce qu'on a dit à parler. Non, je ne sais pas très facile. Non, il ne faut pas que je fasse l'expliquer. Non, Yoka. Mon général, Yoka Jacques. Il y a secrétaire général à la Katangata. Aïe, Katangata. Nous sommes tous les deux à Katangata. Non, c'est pas ça la raison. Mon frère, mon enfant est sécaté à votre réunion. Il est dans la Kawana. Mais c'est clair. Parce que moi, je réfléchis. Bandeko balandi. Bolandi penza na bokebi na zongeli place wala mbala ombala po boyoki mutazolo bala secrétaire général ya l'UDPS o bazali ko benga ye général. Bandeko langa, Dieu ne ment jamais. On se manque pas de Dieu. Ce que homme aura semé, il le moissonnera. Na yebi saka la bilo ki lame. Soko zo kanisa papa, je l'état l'autre que tu manques le côté bokela le femme pekato. Na yebisa kabino makambo nzamba yebisa kanga. Na 2018 na yebisa kabino pe lolenge mvuluzi abimela kabiso la limité abimela nga apparaîtra dans zoto oyo. To sola na papa mbanda akaomaike po la mboka oyo pe papa mbanda kufeli mboka oyo. Ata tokokende na nkonga oyo nzamba koloba na biso tokende. Me bande kolanga soki bondimeli chaîne na bino oyo te bokozala baumbu. Pe libération ekoyepa mutu mususu te soki mose te. Lolenge nzamba zongi sanga pona koya ko belela na lisobe.
poete bana na Congo bazwa lisekwa lolenge wana esengeli bana Congo bobika nayebisaka bino awa lelo tokomi wapi boyoki Augustin la uta koyebisa bino mama Martha sengi démission Augustin Kabuya ba député provinciaux ya UDPS ya Kinshasa ba telemi na ba mosaïque na bango balobi ekosimba te na makambo bozosalela Kabuya na UDPS ezali opesi mbwambwa boyi mobomi tokoloba ye entre guillemets na mikolo mizali koya po ezali chaîne ya libération. On dit tout ce que les gens disent tout bas et on dénonce les insanités de Bruno Mon la mère d'Autriche. Papa maman bo sunga Congo. Vérité nini sou bozoluka. Vérité nini bozoluka. Augustin Lobi UDPS c'est au gagné qui d'élection de oh Tongolais. Oza kola les atato telemati. Les atato bima na balabala. Les atato soutenir parce que parti à UDPS dans le bas qui yangonde ko pesa biso soulèvement. Bande ko UDPS ne batu ba ko pesa passage. Augustin Lobi to gagnate atuni bango lobi boyebi kabunda linga ko bonga batu pour la poste la ye ya vice premier ministre. Oyo bozo sala mala ko démissionner mais boyeba ga UDPS gagnate. Qui est Maman Marthe na UDPS fonctionne na joie kala UDPS. Aujourd'hui UDPS est gagnant ma ponamité. C'est Augustin Kabuya le CG. Bazo solo la makamba sika. Pour la UDPS ezao pesi mbwa boy. Ba député na bango professeur ya Kinshasa bango tout ba telemi. Ba tombo kila ba mosaïque na bango bazala kawala. Balobi eko simba te na UDPS ou bien ba chala. Eko simba te ba o bazala ngambo Augustin Kabuya ba o bazala ngambo kuna sekeleo poa obeti mbwa na munoko mbwa oyo kini. Alors bato be choix d'élection bazo konzanga na yo et puis bino bo posa mususu bozo ke ko lia la bango mbongo mais boyebi peke bazwa te ba konza biso na moyibi et sengeli to benga na bango to kitana nzela. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cadre de l'UDPS. On a bêti mouton le bito gagnant ma ponamité. Alors, vous c'est la vérité pana. Satan la lobby qui ngai to loka ki to bombaki. C'est quoi ça c'est la nibaya ko songo sous pardon. Le kutani ni yoko beta po pole yangoyo e bimi. Bateau ya UDPS e dinira bateau na biloko bia bango malamu. IDPS zindi sikoyo à vous peuple nini boko sala na mayo boyoki to kutala na bino na mikolo mizali koya Kabuya l'homme puissant Chelangai Musée Laura Désiré Kabila. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Merci la Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement la Pape Joy, directeur de recherche stratégique. Et personnel, Samo Mokonzi pareil à Bemiso Babiso. Matondo la Dalida Bayoko, Nankoko Langatika Nzamba Pambola. Merci encore une fois. La famille Lompinga, pour être bakota qui retraite, pour la Kobonde et la Tine Libo, taper la chaîne Oyo Yangai Molobel Nabino. Merci pour la Oyo accompagner qui va la musique, Bolobite et Tobonde la Rapola Mamosea. Totel et Mabiso Banso pour la Kobonde la Mboka. Que vive l'indépendance, que vive la guerre en RDC. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Totel aimé, Bakolo Congo, Bana Congo, Babena Congo, Bana Mfuluzi, Bana Mama Kimpa, Totel Mabiso Nyonso, Tobunde la Ekolo Abiso, Pambate Mboka la Biso, et Koufi, Pona tricherie, ya mwana mboka Félix Antoine Chilombo, Azwaki Mapona Mite, ya Liboso pe ya Mibale,
yango la bomoni mboke aliko tambola malamu te aliko teka ekolo azaliko kaba azaliko panza pe azaliko ndima makile ya bakongo mani esopana vérité était mais néanmoins on se manque pas de Dieu lelo la banzi boyoki yango la monoko ya Augustin Kabuya CG et le général de l'UDPS pe ezali bobele kondongwa nanu esilite tokoyoka ya mingi tango yo peuple zoyoka nini esenge na osala okolala mpongi okokosela mokili makambo tosombi tina makanisa sika moko po ete kolo abiso ezo bonsomi na bino bato boyoka ka bana ya Suisse ba papa ya Suisse ba mama ya Suisse mama dolo la diaconesse Henri Montana na Belgique bisika biso bozali ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe faut que moto pe bakoka lumumba to teleme to simba Congo Guillaume Ngangula na Belgique ah pegi lomboto la Pointe Noire bibish boseko mona na uzala Brazzaville ah Giwanzambi molonga na mama Sylvie Mwamba bozali tellement ebele bino banso la lingi bino mingi grâce à Ntela Umba to bundele kolo pasteur Papi na Mo Carmel to bundele kolo pasteur Aleki Tete na mama Laurette Kitete to bundele kolo balanga Nzembo merci na Daniel Sapo la côté la Kofi Olomide merci kokote la teme koloba vérité merci na JF Fonge pour la kolobaka bosolo to bunda merci pour bango babangi Kofi aza libre condamnation zate papier moko zate oyo ko intimider Kofi Olomide parce que soki bolingi guerre bosala la biso la légende de la biso boko mona eloko to kosala bino vérité était dit mais voilà la vérité là qu'est-ce que vous voulez encore peuple congolais piololo